Botemeng na bino bande ko balandi ya Jomak Show lelo tozongi ce soir wa na kotaki awa direct mais son ezalaki un peu manœuvre na ko rappeler la bande ko bazolanda na YouTube bakolanda na YouTube après oui bakaya tozali en direct na Facebook lelo tozali awa le 16 juin 2019 donc tomenga osala muki banalize awa na ya mama bande ko soki bakozana facilité à okota. En tout cas, bon, moi remarqué moi batamba moi monsieur Mike kozala parce que ça en direct to couper ça va mo chance ceux qui possibilité kozoma au côté en tout cas kozala wa comme ça to connaît kozala banalise ndenge to sala ngo galère nyonso na kanisi to za déjà na papa Pedro to azali wana et puis to kozala na tokozala na papa Maingi pe akozala na biso donc bango wana nyonso bolanda bango juste le temps nakende na Facebook nakende ofungola lien oyo na Facebook mpona tana kuna soki ndenge na ezali parce que mba mosusu ezalaka awa eza bloqué soki mpe audio déjà eza kosala je crois bien ça va ce qui on t'a donné la connaissance son et zana noté bon ngamo on a coupé pour vérifier awa rappelez bien que tu allez avoir na Jomak Show le 16 juin 2019 Boulim ici na ta mort show à l'élo très intéressant parce que tu continues toujours comme ça la banalise na makambo ezoleka o mingi pe bosi au moins déjà c'est important ok pas Pedro ozo kanga déjà ozo kanga te ah mais ngana zo côté hein zana kutsu kambala moko na ozo kanga ok ozo kanga très bien c'est nga poko ta mamo bino za bata manevre bino bata manevre bonne lumière nanga ça va yeah déjà aux en direct bon bazolanda déjà kitsamuke espace eza mingi na mutu ah ok na kitsamuke écran c'est là na voilà non ndenge wana te olekisi mingi eleki mingi ozaka na besoin passeport niveau ya passeport ka ndenge wana voilà boye voilà mpona kaka oza bato manevre lero babiloko basalaka yango avant oyo sikoyo oza boye bato bazolandaka bazotaka makambo ozosalaka wana kolakisa libumu te ntina niveau ya libumu te na ntina passeport ndenge afoto ya passeport ezalaka mais sikoyo lamusi yango mwa moke ça va voilà ndenge wana ok nakanisi bato déjà bayebi ke falaki tozala yozala papa Maingi azala mais on dirait papa Maingi toujours azozwa problème mpona kokota mais tokende mbala moko soki papa Maingi a rejoindre biso tokomona ye sikoyo je crois bien bato oyo bazolanda na Facebook son déjà fo ezala kuna soki son eza te okoki déjà kokoma soki kuna tout ça toyeba ndenge ndosala mais nakanisi papa Pedrito show ya lelo ndenge tozokontinue kosala toza kolobela mingi makambo ya réconciliation oyo biso bana papa Simoki Mbango fo tosala etant ke bandimi
toza bandimi liboso eloko liboso oyo papa fumalonga bandeko loba. Ok, son eza bien. Eloko liboso oyo papa fumalonga bandeko loba. En tout cas soko koti partager lien oyo partout, partager yango, tia yango na ba mire ya batu, partager partout. Comme ça bandeko nyonso mususu na mbalali te ba kote batu baza e komi moi retard o meka ko partager lien wana po bandeko nyonso balanda ne la kaka tebi ke batu mususu batala bango après mais c'est toujours important ko partager yango. Alors makambo ezali mwa mingi mais tokokende malembe tozolobela makambo ya réconciliation epai wapi bapapa na biso balobi ke il faut totia yango lokola objectif ya 2021 réconciliation bomoko ya bana papa Simon Kimbangu yango na tokone kobeta seti yango momoni ke soki likambo moko ebimi to likambo moko esalami tozokone koloba yango po tia biso na nzela susi na biso kaka yango wana réconciliation. Mais na tina réconciliation tomoni tango likambo yango ezalaki lancé bandeko mosusu ya 3 égale à 1 badu yango bakomi kopartage likambo wana e lokola satana alingaka na ye mpe konyokola bato bana papa Simon Kimbangu bakozala na kimia te tomoni papa apo abimi asali interview babimisi balettre na makambo lokuta ebele akomi kuna e na kati wana tomoni ba réaction esalame batu mususu o balobi ke bazo défendre côté ya 26 bakei kuna balobi ba makambo mususu o esali lokola babimi libanda babeti libanda. Mais tozolobela toujours likambo ya réconciliation bomoko ya bana ya papa Simon Kimbangu. Mais na même procédure wana boyoka ki mukomusu tolobaki awa soki réconciliation nano entre biso na biso toza réconcilier te toza koyokana te toza na problème ndenge nini tokoluka kina bato mususu oyo peut-être tobebana depuis 17 ans yango et vous en êtes donc il y a problème. Alors yango no moni toza ndeko na biso awa papa Pedrito na posaka yo question moko mususu awa na show mususu na baki eloko nini oyo yo ozomona eza vraiment malamu te parce que bato bazosenga réconciliation bazoloba tozoba ma réconciliation eza bato oyo balobi balingi bomoko 26 égale à 1 bomoko na posaki yo question wana nini oyo ko reprocher na 26 na yangwana esika na kozongela susu to bandela wana nini oyo ko reprocher na 26 égale à 1 ozala pena honnête moni mkwana le na posaka ngo za kwa inspiration elenga zala pena honnête place nde maloba no ko bandela yangwana opesa moi ba opinion na yo na ba nini na yo comme ça soki papa mayengi ya koti ye pa ozana oya ye malobeza pa na merci papa Joe, bonsoir bandeko balandi. Merci na occasion pesi ngai to ko kasusu ko sala mwa analyse na makambo ndenge gezali ko lekila. Opposer nga question. Ngai esika nazali eloko nde na koloba totika hypocrisie. Papa Fumalonga lobaki hypocrisie ekokute bino cher, be ekokute biso bakimbangiste cher. Parce que toza ba hypocrite. Tokomi na nukuna te esika tozo kende, tango tokokoma wana tokopesa ngo, tokolimbola ngo ndenge yango esengeli. Pourquoi na lobi toza ba hypocrite? Maetozo loba na maetozo sala ezo boala na te. Parce que bandeko ebele basali ba interview oyo tolandi wana balobi baza bana 26. Mais ce qui totali biso makambo to salaka officiellement donc to boyi bokabwani. Donc to boyi bokabwani to boyi yango donc tant to zo kabula
Et tout ça, sous bana 26, c'est comme il a biso bana 3, mais tout ça, na 4 à 26. N'habite ce qu'on a se faire comprendre. Donc, réconciliation au balobi, et ça procédure balancer en haut. Mouto, bateau balancer en haut, wana balobi, réconciliation, baza ba homme spirituel, donc baza ba spirituel, donc baza, donc si papa si mo ki mangu mouto alobi amu. Donc, ayebi makambo alobi. Donc, yo mouto yo ki ango. Mi bongisa sikoyo. Soki neti ozana problème na luboko na yo, il faut linga, ose réconcilier na luboko na yo. Parce que na kati ya nzoto yo luboko koloba te, en tout cas yo mutu naza so na besoin na yo te, kende na yo, ponga naza na so na posa koloba te, donc na utiliser kama boko na nga pona na sa eloko kolia. Non. Yo pe mutu okoloba te, makolo nazo mona na nga déjà naza na posa no te na kata yo. Donc réconciliation eza procédure. Donc toki ba papa ba lancer ngo, ba lancer appel pona biso tomi bongisa. Biso tomi bongisa pour notre comme la réconciliation. Parce que la réconciliation wana eza likambo nzambe. Ndenge ba lancer ngo wana donc machine eza déjà en marche. Sikoyo kiti ya biso ba tuzana ngambo to lobi 26 égale à 1. Eza eloko kitoko pona biso. Bango pe bandeko bazana 3 égale à 1. Bazo prêt soki baza bandimi na ndenge ya solo. Il faut ba yamba eloko parce que eza eloko ya nzambe. Bafuma mbanza banako loba nzambi vovele. Nzambi votele tele. Donc le coup de si balobi yango. Donc réconciliation ezali tolinga te réconciliation yango ezali. Sikawa yo mutu nde oyo lobi oza mwana pasi mo mbango ya solo. Donc ce que moni réconciliation loko mabe alors wana oza no kimbangisi te. Parce que un vrai kimbangisi digne de son nom. Il faut produire makambo pasi mo mbango salaki. Parce que toza balandi na ye. Lokola bato ba mona ki pasi mo mbango te tango zalaki. Donc il faut ba ya ko tout n'est pas na yo kimbangisi. Mais papa na bino avant kenda lobaki nini? Lokola testament ba papa batika. Ba papa ba lobaki bolingo mibeko misala. Soki bo négliger makambo na pasi na bino osila te. Donc biso nyonso lelo to confirmer ngo que ça na pasi. Na 3 kuna soki okekuta bango basenga papa bobongisela biso pe koto oyo papa bobongisela biso soki toza conscient que toza na passe mais tomela bacomprime ordonnance mpe batikila biso yango soki tolingi toguérir tomela bakisi bakomelaki biso comme ça tozwa kimia. Papa pede dozera na pose question lien nini papa Jeanne tozotuna lien alobi lien papa lien nini otindila ye alingi akota eza nani papa Jean Précieux. Papa Jean Précieux biso à pied gauche. Ok. Donc continue na d'autres. Donc il y a un papa omoni tokozala lokola ba pharisien te. Moni ba pharisien ndenge kolesa lobaki bozo ke kosambela na ba synagogue bo tandami na balabala wana bato ba mona kabino ke bino boza ba sambeli or kutu boza même pas bandimi. C'est ce qui se passe lelo. Papa Fombaza lobaki mana mateka kala si makala diak. Donc lelo ba kombo ka changer. To comme mona papa po. Papa mabise. Papa nani. Mais c'est le même même scénario yango zozonga. Mais papa Pedro question dans posa qui on dirait na zu réponse on ngana lobaki oza ko reprocher na batu ya 26 nini. Na lobaki nalobaki na biso bana 26 totika hypocrisie. Soki tolobi tolingi ba papa na biso bango 26. Donc bango balobi baza mutu moko do foto linga bango nyonso ndenge moko. Donc tozane eloko ko kitisa te ba papa bango 26 foto linga bango ndenge moko. Ceux qui ont vendu en France. Papa peut-être que c'est là muke. Na profiter occasion na lo balikamba parce que na éviter peut-être na éviter sur le mabé sur dans le moment on a évité. Na wala za opinion nanga parce que o eza média. Oui. Opinion nanga. Bon remarquer que tango nga na lobaka wa sur na émission na mo wana ya 26
n'utilisant bana mingi na ba forme net ya ko identifier ba kimbangiste ou ba mona na loba mingi ouais papa Jean Précieux à côté ça c'est bien non macho wana félicitations there you go papa Jean Précieux there you go papa Mayinge tikeli kaka yo oya kubaka mawana Moana il y a 26 ngana oloba selon opinion na ngai personnelle hein tous à la média moneta mozolo biso bana 26 biso bana 26 biso bana 26 mwana moka zaki na 5 ans biso bana 26 biso bana 26 mwana moka zaki comme na 5 ans comme na 10 ans biso bana 26 siko azoye bate et comme lokola bakimbangiste na bana 26 na préféré tant on va peut-être au baga bakimbangiste au balingi bo moko ndenge tolobi 26 égale à 1 au combinant et ya kana explication parce que yozo combine ozo lobawa ozo lobana batu délai o mususu aza nom ponga batu bele balandaka aza kimbangiste musu aza kimbangiste té ozo mona bloko wana ba mususu aza kimbangiste musu aza kimbangiste té tout ça voilà donc on a préféré on a obligé yoté eza lokola neti na proposé bon au robot ça na ombala musu eza on peut le kamba grave. Mais yo talaga ke mutu tango ayebi ne makambo kaka biso bana 26 akomona onire ezalaka na bakimbangiste bazawa kotoyo bana 26 kotoyo bakimbangiste kotoyo bana 26 et batupe ya ngambu ya 3 égale à 1 no égale interview à po wana zoloba ke makambo ya 3 égale à 1 na biso toza bakimbangiste ba 3 kutana manka na raison parce que ba ko s'identifier comme mutu ya 3 égale à 1 na ko s'identifier comme kimbangiste. Vous comprenez? Parce que mingi peut-être oh tous à 26 cas c'était bon oui mais il y a pas que tant qu'on répéter le qu'on a mingi allez si go mutu kola mono yo za kimbangi c'est tous à rendre moins à 26 si go batu oyo bazo ya sima ba koli na elo kona ki bana 26 donc ils ont quoi za kimbangi c'est mo zande moins à 26 or nenge parce que kubo sana teta mozana ozo communiquer na masse na bato belé et da différent na soko za place mongo bato bazo comprendre li kambwango bazali bolé ozo communiquer na monde papa Pedrito faut caméra na yo et pousse na pene longi moni ke yozo mo na mingi muke faut la voilà faut la wana ozo comprendre donc na sens wana continuer na yo ngana elo pose question et on la pose qui yo étant kimbangiste il y a 26 oyo na 26 o balingi bo moko nini yozo ko reprocher to reprochaka na bato balingi bo moko ndenge balobi 26 égale à 1 nini yo reprochaka nazongeli eloko ngai nazali ko reprocher ezali vérité tous à la vraie hein tous à la vraie na 26 vérité zate non tant nazolo babongo na lobby biso makambo to salaka officiel mais na lobby vérité ezali ko engager mutu moko tango zo bimisi biso tozali bato to lingi bo moko donc na bo moko oyo lobby olingi okokabula lisusu te parce que ce que okabuli o rejoindre déjà côté mususu bango balobaki officiellement ki balingi na bango nyonso te baponi na bango moko kati na bango balobi bon biso tozika kaye c'est bon mais yo tango lobby ke olingi bango nyonso donc olingi bo moko alors il faut otika hypocrisie parce que papa lobby hypocrisie et kokuté biso cher okolinga te okozala te lokola bato to ningi to bana yo ka kala na linga ka bakimbangiste na yo linga ka banzemba bakimbangiste mais na linga ka te po basambela ka mutu donc ce qui déjà à la base muto lingi yete donc ça veut dire makambo nyonso ko sala il faut boyango parce que lingi yete mais ce que lingi on lobby na linga ka bango te mais na linga ka mingi mutu na ye donc oza muto ya lukuta donc na le et pas na biso pe bato lukuta baza mingi bazo loba to lingi bo moko mais na kata bo moko wana pe bazo kabola lisusu o bato toza na bango nano tozo linga to kendi ko landa o baza na biso te mais o toza na bango bino bazo kabola lisusu donc na ndenge wana oza muto lukuta ozomona donc papa lobaki
il faut tozala vrai soki olingi mpenza mutu lakisa ke olingi soki mpe oboyi lakisa mpenza ke oboyi mais na monoko ozoloba olingi mais na esaleli bie na ezaleli olingi na yo te bizaleli ne ozolakisa ke olingi na yo te donc ça ne sert à rien donc totika eloko wana hypocrisie ekokute biso très très cher parce que nzambe oyo tolandi azali vrai papa Fumalongo alobi il faut bozala modèle lokola biso apesaki exemple wana bozala lokola biso ndenge bozalaka biso misato papa Kulutu papa Fumabanza papa Fumalongo atikaki modèle ye moko moto otelaka biso bavideo donc ezali na kati ya video alobi botala kaka ndenge biso tozalaka biso misato donc soki bakutani bazosakana donc exemple wana yango biso fale tozala nango totia batata na biso mpe bazala ensemble bango nyonso comme ça tokokisa eloko oyo nzambe atikaki ok nayoki réponse na yo et puis tokolekisa maloba ya papa Jean Précieux likambo tokobondela question na biso na papa Jean Précieux ezali papa Jean Précieux ozali kimbangiste ozali kimbangiste ozali oyo ozali koappuye likambo ya bomoko bapapa balance to balansaki likambo ya réconciliation na 2021 balobi il faut bomoko tout ça réconciliation alors bandeko mosusu oyo bamonaki likambo eza malamu baza koappuye yango eza pe na bato bamoni ke likambo wana eza malamu te alors est-ce que yo position na yo eza ndenge nini to makanisi na yo eza ndenge nini na likambo wana ya réconciliation te objectif réconciliation 2021 oui ya liboso il faut toyeba ke banda makambo oyo toloba bokabwani ndenge tomesana koloba ebanda to biso bandimi ezala na Kisasa Angola esika nyonso bana 26 ndenge tomesana koloba tozali presque ba fête mingi na koloba presque ba fête nyonso ya Lingomba tolukaka toujours occasion moko tosenga na bapapa basangana papa Pedrito aza témoin soki na kosi akoki koloba mais tomonaka likambo yango elekaka kaka ndenge wana mais papa Sami Mukoko Diangenda alobaki yango awa na Bruxelles alobaki ete likambo oyo ezali ya biso bato tokogere ya biso bato toyebi ndenge kolekela. Vous vous rendez compte, ça fait 17 ans makambo ya résolution banda e banda no to pe to lo babokabwana ti kaka wana 19 awa depuis 2002 ti 2019 nde bapapa malgré kosenga ya biso bandimi ndenge tosengaka non papa il faut bosangana botonga bomoko mais elekaka kaka mais ya mbala oyo bango moko balobi réconciliation ce qui veut dire que maloba oyo papa Sami alobaki ya mwa mikolo eleki yango tozomona mutu te akotinda bango nazoyoka moko double. Est-ce que c'est normal papa? Ozoyoka nini? Nazokomi yoka double. Moka ezosala retour. Et puis papa jo abongisa caméra na ye mutu ekata na oza abongi akitsa caméra mutu emona na bien. Non mais ngana zo mona e bien wa mutu. Ngana zo mona mutu ekata na. Ah bon? Ah c'est bon. Ah donc likambo toyemba kango kinganga se mwaka ntu mwako donc bakutinda kantambe te malgré masengi oyo tokosengaka eleki ti bango moko baye koloba no sikoyo te tango ekoki yango wana baawa tozalaki kozela yango donc tozokokende bapapa balobi tokende tolanda bango aveuglement yango te papa donc balobi donc tokokende soki balobi toke na gauche balobi droite awa balobi na biso réconciliation tokokende kaka na nzela oyo bango batindi biso parce que tosengi yango déjà des années et des années lelo enfin bapapa bapesi biso feu vert donc tokolanda yango
Mais na kozonga mwa muke na mutuna utuna kia liboso. Qu'est-ce que na oyo tokoki ko rapprocher na bana 21 ya 26 pardon. Papa Petrito ameki ko pesa mwa eyano. Kasi ngana ko bakisa iloko moko. Na mituna ka est-ce que biso na 20 na bana oyo togangi au 26 égale 1. Est-ce que toyebi signification wana ya 26 égale 1 wana? Toyebi euta wapi? Est-ce que toyebi est-ce que tolobaka ngo toteyaka pe bana na biso 26 oyo tokogangaka biso bana 26 euta wapi? Parce que papa Joe Michael lobi yango togangaka kaka 26 égale 1 26 égale 1 mais 26 égale 1 wana elingi koloba nini? Il faut toyeba nanu signification ya 26 égale 1 et bandeli wapi et natina nini ti eye kokoma na ndenge tozali nini esali ki to garder kaka likambo wana ya 26 égale 1 yango nde il faut tomitunaka. La question ou bien la réponse est très simple. Rapproche oyo ngai nakoki kosala na bana 26 mingi togangaka 26 égale 1 mais toyebi na biso signification ya 26 égale 1 wana te. Donc toluka nde toyeba 26 égale 1 wana euti wapi ebandeli wapi likambo nini esala ke 26 égale 1 wana ebima to pe 3 égale 1 wana ezali mutuna mususu mais biso tolobi 26 égale 1 tomiyeba nanu ebimeli wapi na likambo nini. Je pense que rapproche ngai na kokosala na bana 26 yango wana. En tout cas, merci koyo sur la landi réponse na yo ndenge lobi au remarqué ceux qui na comprendre ndenge lobi au remarqué que on dirait mingi bazana 26 mais ba yebi pena tina ya 26 wana te 26 amweza nini yango nanga par rapport na ba te koloba wa ngana opeso raison on a raison yango na tunaki ke tozana kati omoni. Bon, voilà, mutuna na style na ye ya ko comprendre makambo to ya ko communiquer makambo menga na zala mingi na linga mingi gauche droite na linga système ya tricage te tout ça batu ya système ya polele sans tricage. Biso awa na 26 ceux qui na ngana kozwaka ba même sujet au bino pe développer nga bena zwa quelques minutes nga pona na expliquer selon ngai et puis to kota le kamususu selon ngai na baye oyo balobi bo moko ezaka par rapport na compréhension ya mutu ozomona po to bosana te ke soki balobi 26 égale à 1 bato bala bo moko ke bato nyonso oyo baye wana bango balingi likambo ya 26 égale à 1 wana soko zalaka na ngambo wana ya 26 yebe loko wana kokanisa te ke groupe ya bato nyonso yo ozomona baza na 26 égale à 1 baza bato yo balingi bomoko ya bakoka papa Simokimba kokanisa pete ke soko bimaki kokende na se azela mazongso ebimisaki yo et puis voilà sikoza donc tokanisa pete ke soki bato baza na 3 égale à 1 bango nyonso baza bato yo balingaka bapapa ya mokoto te wana eza vrai te. Réalité zali ki eza la bateau ba se trompa adresse pour asuki kaka ba misusu eza boy peut-être alingaka mwasi na ye mingi mwasi na ye asali tuke akangama na 26 na bateau balingi bomoko 26 égale à 1 mususu alingi mobali na ye mingi mobali na ye azambuta na côté ya 3 égale à 1 par exemple. Si vous ye mwasi a comme on dirait ni chazana choité. Akangamika wana mais azo sepelate na makambo le kakuna akangamika wana donc adresse na ye eza yangwana te. Uzomona mosusu famille mobimba baza kuna. Sikoyo ameka ki asala lokola boye ba weleliye sikoyo akomi étouffé akeka kakuna. Contre volonté na ye donc na mokuse contre volonté na ye azakuna contre volonté na ye mususu pe azana ngambo oyo contre volonté na ye
Mususu eza baninga, mususu eza boye. Alors, lokola tozana batu ya ba catégorie wana na kati ya ba ngambu nyonso mibale, yango wana place ekomi ke yo mutu sikoyo oyo yo oza kolanda makambo, faut koyeba ko identifier mutu na likambo na ndenge na yango ezali. Faut koyeba ko identifier mutu na likambo na ndenge na yango ezali. Ndena lobi bato ebele na 3 égale à 1. Eza lokola ba bunga adresse ne lobi okomona mais yo oza kuna boye. Okotala raisonnement na ye, mais ozokama po na aza kuna. Or peut-être na ndaku ezalaka ale mususu mwasi na ye ou bien mobali na ye ou bien famille na bango ou bien bokilo na ye aza mbuta kuna bawelela ye tout ça aza na choix te akangamiga kuna. Ozomona loko wana. Allez, et sali pe ke sikoyo to se retrouver na batu mususu oyo ke lokola eza posa na ye te kazala wana ba raison mususu oyo eza nango bene importante et vandisi ye wana abandi ko sala ba makambo mususu to ko analyser ba makambo mususu oyo eza na nzela te. Eloko ya liboso ya mwana yo mtu ezalaka na 26 to na 3 o comprendre eloko ya liboso na 26. Ce qui te quand ça on dirait que kuna muteza ke oh makambo eza facile te. Ce qui batu ba kozala dangereux pena dangereux et kozala ngambu ya 26 to na ndenge ke mission eza vraiment que tellement makasi na ngambu ya 26 parce que likambo yo ya kokabula ba papa et bandaki ba papa lere baza bango misatu eloko e BBC église ki mbangi c'est comme on a niveau ezanine ezakaka séparation ya ba papa pona soki ezalaki nango makambo mosusu nde peut-être si lingomba se zonga nango kala mais séparation ya ba papa zomona volonté ya papa elingaki ke bazala ensemble Satan comprendre loko wana aye ko séparer bango. Mama Marianne alotaka ndoto moko na mokuse na ndoto wana ezala ko laksake ba famille bale o etikali et séparé bato yo mususu bakomi ko tcha ba soko bouger comme longola na nzela donc na zo yoka ba retour donc ba yo séparer ba papa na mokoto bazo linga lisusu ba papa te oya Gombe. Allez, bato mususu na mokoto na bazo linga su bangote et ko sala ke ba papa moye ba kende ko sambela lisusu kuna ezate parce que bazo zo batak ba mbuta sikoyo ba ke komona ba bia bino nde mutu bokoze ba makambo bino biso sikoyo toza bienvenue to yena biso ko sambela wa. Alors ndoto na za mwa mulai mais ye ko kangana susu na maloba moko papa Paul kisoke alobaka ko kabwana ya solo ya lingomba oyo ezali l'air ba kisolokeliste ba kozala ba diangiendiste ba kozala na ba dialunganiste ba kozala bona na makambo na loba na bokebi nga nazo kende gauche droite te nazo kende te en général nazo loba ngona détail penza ko kabwana ya église oyo yango bomoni soki moto a telemi asimbi kuna soka ke public to kolanda ye public tozawa toza subana mikete na ba âge toza subana mikete mutu moko surtout na batoto koti ya mutu balesaka na munoko boazate ozomona ke bazo lesa ye aza bébé azo comprendre ma mtete ba papa luntadila ba telemelaka musala oyo na ba âge ya ba 22 ans mama Mikala za mutu mama Mikala za na famille pasi mo imbango te aza mutu lokola yo na ngai mais tu dis que Ange Michael ezaye mama Mikala na âge ya 12 ans tant bazo beta papa sumo mbango kuna mama Mikala na âge wana telemi aki azwa e lamba ya tombola aya kopesa papa sumo kimbango lokola azaki mwana mke bazo kipete akoti ake kopesa papa sumo kimbango donc asalaki likambo pour l'église bato to tanga na Bible parce que biso nyonso tozaka dem so tozaka kwa mwana bali kwa nzala soko ba attaquer azichaka maboko boy itali ngai te tozongisa maboko sima bo na ete so nazomi mona kona pe bien tozongisa maboko sima soki likambo ozonga to sambela kaka di mon cher to sambela
ozomona lokola neti ke yo oza parmi bactère te na kati ya mokanda nzambe totanga ba Moïse ba Abraham bato wana nyonso bazalaki bato sikoyo na génération ya Molimo Santo yo mpe baponi yo na ntango oyo ojouer rôle moko particulier na période moko boye oza na France oza na Belgique oza même na RDC kuna oza na position moko boye ke ojouer rôle moko boye mosusu ezali ke yo jouer rôle ya kosensibiliser bato basala mosala tosomba ndako ya sika mosusu oza dirigeant choral mosusu na baforme ebele ozomona toza na mission wana ndenge moko pe parce que troisième testament ezali oyo ya Saint-Esprit yango tozosala lelo oyo ngai na bino bamasolo oyo nyonso ekokota na kati vi na biso ya lelo tozovivra lelo ekokota na troisième testament wana donc yango wana tozosolola yango direct polele Satan ayebi ke soki mpona korépondre kana likambo wana yake nini tozoreproche na kati yango nazokende kote wana bato oyo bayebi ke bakisolokelise banani bato oyo balingaka kaka nazoloba na kosepela na te kosepela nalobi kolinga donc bakisolokelise ezali bato oyo balingaka kaka bana papa kisolokeli badialunganiste ezali bato oyo basepelaka kaka na bana papa dialungana badiangendiste ezali bato oyo basepelaka kaka na bana ya papa diangenda place nde kokabwana ya solo ya vrai ezala ya ngwana et na tous les deux côtés toza na bato wana bazali e bato wana basalaka mosala na CCC et lelo bato yango bamisusu bandi obima ozomona bamisusu bandi obima toloto ekolanda wa papa apo makambo alobaki ekoze bandeko baréagir parce que papa apo afingi papa Arma atioli papa Arma atioli papa Paul alobi makambo ebele na yambaki papa ekosa apesaki baexplication mpona kolakisa munene ya papa Arma bato basepelaki na likambo wana nga nabetelaki yango mpe sete namonaki ezali likambo ya malamu parce que tobosana te na bakoko nyonso ya papa Simon Kimbango mutu na mutu aza na likambo akosala même si yo ozomona yango lokola ozomona eloko te mais mutu nyonso aza na rôle na ye ya kojouer na kati ya mosala papa Simon Kimbango ozomona mutu nyonso aza na rôle na ye ya kojouer na kati ya mosala papa Simon Kimbango babiloko ya bacomparaison ye mutu asalaka boye ye mutu aza boye ye mutu aza boye mutu nyonso alors sikoyo biso tokozala nde lokola tozala baentraîneur na bango entraîneur ezaki tosalaka classement parce que l'entraîneur asalaka classement ye wana kobeta 9 ye wana kobeta boye place nde tobandi kosimba makambo etali biso te yango wana soki kutu biso moko nanu tomiyebi nanu te me ndenge ndokokende kokotisa maboko na makambo ya bato oyo toyebi te soki baza banani yango wana mosala oyo tozomona papa Écosse alakisaki amoni te batouche papa naza na batémoignage ya solo oyo ngana kokopesa pe mpona papa ake kopesa bamakambo parce que papa Arma aza mutu oyo mutu lokola po akokosaka na ye boye te kobanda na molimo tina nzoto papa Arma asungi mwana mobali wana na ndenge moko akosakana te papa Arma lelo soki otali na mokili mobimba okomona ke tokoloba aza star moko na nzoto nanu boye kaka aza star international ntango ayaka wana États-Unis na Boston wana tozalaki tozotambola na ngai tozalaki ondire 2 personnes kaka papa le raye babengisaki kuna na université Harvard sikoyo papa alingaki kosomba eloko moko tozotambola kaka ava conférence wana ebana ntango tozotambola na nzela tokota magasin moko bamagasin wana ya kote wana eza bamagasin ya bariche po kote wana kaka bato ya mbongo balaka kuna tozotambola na nzela bo tout ça ta tokota na magasin wana mutu wana aza koteka na kati ya magasin wana you look familiar abi yo ondire abi oh ale sikoyo tozalaki mpe na papa Sims wana abandi koexplike abi bien ozomona mbala moko respect ozosentir mpena ke respect na ndenge osakana te respect mpenza place nyonso papa azotambola bazoreconnaître wana nano na nzoto boye bazoreconnaître Bill Clinton ozoka Bill Clinton na mwasi ya Bill Clinton Hillary Clinton
na fête moko papa Arma awa et Hillary Clinton muto reconnaître ki papa aye vers ye. Donc on a aya vers papa. Tana no muto na niveau ya ndengwana lelo, mais azana simplicité moko. Lelo tozomona mboka na biso ndenge zo tambola bobo. Soki ezalaki bato ya bonzoto ko, mais ako utiliser relation wana mais affecter bino même na makambo ya politique hein. Pour à cause de numéro de téléphone à bengi Bill Clinton à Yambi. Vous savez, à bengi Clinton à Yambi et puis va solo na yema makambo akati. Mais au moment là, ba relation so wana toujours soki biso ya bato ya bonzoto boyeko, na ko sala na profiter nango pour na avancer makambo na ngai. Balingi ba tonga école wana bozomona école na bazotonga wana. École ya musique. Batu ya mbongo ya awa pona kotanga bakomona bango te. Bango balobi nini? Ke biso to ko tongela bino ango. Mais kombo wana ya Simo Kimbango fo elongo. Papa lobi bosana, bobosana. Toko bunda yango biso mo yango zomona lelo yo. Biso mo to salamu. Ozomona. Donc baza batu ya mukili yo boye te na ndenge ya nzoto boye. Ozomona biloko wana. Ba film ya papa zo le ka na ba BBC zo le ka partout na ba CNN au moins na documentaire mo tala bezo la ko na papa donc ala mutu mo na nzoto bo ya ko respecter na niveau mo ko ta sakana te ozomona ya ko respecter na niveau ko ta sakana te parce que batu oyo bazana ba makambo ya mystique awa baza ko banga ye baza ko respecter ye baza ko yeba ye aza nani. Parce que makambo somo ya opesa ba détail nango ezate mais makambo eza minene o eza pena ke soki o landi yango oyoki yango o mona pena ke koko nyonso Simo Kimbango azana histoire simana ye soki mutu ya ko ebisa ke tala nanga na likambo ezalaki boy tala papa muta sala ki boy papa mayingi na moni enfin akoki o toki mayingi atoki papa exacto nana sikaina papa yinga faire koki ya toki na zomo na binote hein na zera kota yeyo mwe papa yinga toki mama bali binamta mo olobi omoni hein mama balbina olukima kwa papa mayinga toki ozoma bloko wana munene ya papa Arma papa Mfumwalongo alobi minga azomona ete hein bon yo landaka ensemble parce que surtout kuna ba détail wana batu ba kobaye donc ingana azomona na ngai azana ye wana donc réalité ya mwana papa aza mutu ya na nzoto wana tosolobela na nzoto boye aza mutu ya kopesa respect na ndenge moko ta osangana te osomona baza bato talaka ba star oyo ya mboka mutu ake na mboka moko bien mutu kaka betaka bale abimi na mboka moko asali likambo ya makasi na mboka na soka azozonga président ke koyamba ye président de la république ba pesi lokumu na ye ba tiene sika moko boye parce que ake libanda ya mboka asali makambo ya minene na ba niveau ya ba papa Armandengwa présence na ye libanda et sali ke batu ya minene minene ba reconnaître ba do pesa ye ba nin tout ça ambassadeur de la paix ba organisation ya minene ya monde et reconnaître ye pe pesi ye lokola ambassadeur ya kimia awa na Amerika donc ba biloko moko eza ke na nzoto boyeko ke o profiter pe talaka neti ba star ya minene ya mukili que biso aujourd'hui relation wana au profiter nango au salima kamuna. Est-ce que vous avez montré que à continuer que vivre vie na normal à profiter na bloc wana te mais à continuer nango parce que azo continuer azo landa lokolo ya batata na papa Mfumwalongo ba pesier azaki na ba niveau moko même ba avion camarade na ye Mobutu président de la République. Mais t'as la papa de la vie à vivaki. Donc, baza batu moko spirituel. Tangu muto simbi e bisimbe la, et bato ba simba ba papa na biso ndengwana bato lokola ba po ba nin tout ça, ba na chance. Nazo ba ludi ki kilo. Même tout ça ba ndimiko, baza na chance. Et là on a le bagaya ngwana, ngwana nzamba lingaka ke
to panzana to tambala ba pai na ba pai parce que biso so to zalaka biso so ensemble la ba kino ande zalaki wana ba lokola ba po nazo recommander muta sala na te mais ba lokola ba po bokini pena to lukaye na ndaku to sala na interview na makasi so mono ozu mutu pena boy parce que biso ba ndimba pexi biso ko bunda ba pexi biso ko sala violence ba pexi biso biloko wana nyos mais ngana zolo ba parce que naza hypocrite mutu ko la po boy na ko sala sa interview to sala interview na kanai to sala ben interview na juillet na vanisi ye wana na lobi makambo oyo yo lobaki to ko sala na yo interview yo o loba to sala interview pia ko sala ngope a sala pe interview comme ça pe ça va détail ba makambo susu ndenge oyo azomona uzomona mais to sala nyoso ya ko panzana mukili partout parce que akeko simba batata na biso o mukili eza ko respecter batloko la ba Hillary Clinton batloko la ba Bill Clinton batloko la ba Will Smith batloko la ba Angelina batyo bazaki ba respecter ba wana mukili baza ko respecter mutu wana et mutu wana pasali ke OK bozana ba mbongo na bino me ngape naza na aspect moko spirituel awa nakokola le fait ga ya kolobake ndako na bolongola ko mwa Simo Kimbangu ya bi vana na mbongo na ngaboye nana ngwa ebike nakondima na ngai po ba mbongo wana banini tout ça mais bango baza batu moko ya ndenge mususu batu moko spirituel ko défendre likambo na bango eza likambo ya ko encourager nous mona ki papa moko na papa Kasambet asala ki réaction et na moni papa Ekosa yaki pa wa asala ki réaction batu la yoso ba réagir eza likambo ya kitoko nous mona eza likambo ya bien mais loko nini awa ya tozali ko dénoncer yoki awa papa wana babenga so papa qui a kala aye ko sala interview na même procédure a humilier to atioli afingi papa Benansilo alobi na ye là où il est malheureux ozomona abengi ye mutu ya malele abengi papa maître Mbongo mutu ya malele abengi papa Blanchard mutu ya malele abi papa Benansilo azo mérité azala excommunié na église et alobi ke pa inaye soki makambo eza na niveau eza boyelelo lingomba eza na désordre yo c'est parce que volonté ya ba papa ezaki respecté te donc l'air ba papa ba fandaki na lisanga wana ba yokanaki le 26 août ba bimisaki papa Simon Kiangani donc ba papa ba to sakité donc à s'attaquer na ba papa que ba papa ba to sakité ndenge ba bimisaki papa Simon Kiangani. Par contre papa Charles asala ki interview na kola ki interview na nini wana papa Charles alobaki abi biso tozana pona to longola papa Simon te parce que biso mutu l'exé papa Simon wana to longola papa Simon to mankola ba ventrier to ali ba responsable l'air ba papa batiki biso ba lobaki te ke oyo boye bacha wana papa Charles azako loba papa lobaki na biso tozala nde eloko moko l'air bango ba vandi ba lobi Yaya le kaliboso kamba biso baleki Yaya chef spirituel représentant légal na ibisaka binoa chef spirituel wana biso bakembani so yakopesa mo importance te car lelo yo mutu akomo mono ndire chef spirituel ezali kamoko boya munene chef spirituel mais pasteur aza chef spirituel na lingoma so ba chef spirituel bazé belé bozo mona ka 26 bongo ba représentant pasteur ba chef spirituel eza mo kaka. Mais si tu as dit que tu as tout ça, non. Est-ce que les papa bazaki bango misat? Ba papa bazali ko sala. Papa Simon qui angana ko na Brazzaville, azo ko sala sabatu. Papa zako na kuna sona mbujima sona wapi. Azo ko tiela batu mabongo, mabondeli bani tout ça. Et bazako sala ngo étant ba chef spirituel. Vous comprenez? Parce que soki ko senga likambo ya molimo. Ko senga ngo kaka na mutu oyo azo contrôler milimo. Parce que vous avez likambo ya molimo. Donc le chef spirituel et oyo tozomona lelo koloko la chef spirituel. Tant ba papa fana ba biloko la aspect wana. Toza la biso na problème te ya ki chef spirituel, mais toza côté cause la problème ya ki représentant légal. Donc yo lokolo za yaya, zwa ki représentant légal, biso to sunga yo. To soki na Angola, ba bengisi yo na Gabon na Mars. Les premiers. Alors, si quoi les deux faut que na Afrique du Sud. Bon, parce que ça, l'inauguration, investiture, il y a Joan Lorenzo, kuna na boy.
allez mbalama ko kabonati faute na le papa Charles yo kene Angola papa bo yo kene kuna kene ko représenter voilà papa aso kutinda babilo ko na nyos mais côté ya molimo bakimbangi tozanga na ngona problème alors tout le monde va papa Pierre qui a kaloyo aye ko insulter ba papa ke ba ye ba kilika pa so sala kunate ya wana na wana alingena lokola papa mayingi yo koti na ba ndeko nyonso ko tourner quand nous wana o bisa na ba point de vue na bino tu na tuna ki nini autres ko reprocher na 26 et les autres monde lokola ba Pierre qui a kala wana Pierre qui kala soka za kawapi soka za mboka nini ba milo wana so papa mayingi malobeza pana. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kangaï. Oui. Oui, merci beaucoup en tout cas dans CPLI parce que nous comme il pour le mois passé, bonjour, les gars, je n'ai pas eu la possibilité. Mais je crois papa Joma que bon peut ça m'a 2 ou 3 minutes na mais quand nous le là nous tu petit ma solo papa et Kiakala. Qui a kala, je ne sais pas comment on est sur Yangwana. Les papa Jomak, n'a évité n'a bien sûr pour qui tant mais ni ne pour répondre à vous mais que le panangai. Tozo. Donc les lois n'a rien mais quand on a mon question par rapport à ce que papa Jomak au salut ma camunioso, surtout pour la réconciliation. Tant papa Jomak le ma gamba réconciliation, papa balança que ma gamba réconciliation. Lelo na eko mona réalité makamba réconciliation tango apwa lobi ngana na tina kuto loba na pote po apo na zo monene mena lingina loba makambo apwa lobi oyo ke lelo ça ondre déséquilibré quota 26 et apwa eko beta sete moko na réconciliation et ko réconciliation ko ki ko zalate or lelo biso ba na 26 fa eto fanda to réfléchir apo akoyi ko loba na biso lelo réconciliation ko zalate pona nini ngai na vandi na eko réfléchir na eko mona ke apo azala na biso apo ayebi biso bien comment to fonctionnaka c'est pour cela il a dit ça or biso ce qu'il fallait to legela apo na mayele pourquoi je dis ça papa Jomak papa ba me ko lancer mikolo yo problème ya réconciliation mais pour faire la réconciliation esengaka ba préalable qui batumi balé bazali koyokana te to babandai koyokana te ba se réconcilier pour ba yokana ba kolinga ba fanda na ba meka ko solola nini esalaki ke biso na bino to yokana te or réalité zali lelo na batu ya 3 to koyo fana bango te ko bango réconciliation et kozala mom kembulu par rapport à ba comportement na bango nzoka biso ba na 26 ndesiko fallait to se réconcilier biso na biso. Aujourd'hui, na mipesi raison na yo ka ba message ya ba papa soki papier wana ba papa belé na yo ki ba intervenir na e ko mona ke na biso na 26 nous avons un souci. Donc ça demande maintenant à nous à 26 des préalables pour se réconcilier. Ba préalable nous anini Dieu grand Nzambe azan Nzambe Jomak lelo to emona ke makambo to kanisaka Nzamba latison bilamba lobi tozalaki tango su na bator bato bandaki kolinga kokroire na biso bamoni so ndire bata désordre mais lelo Nzambe alatisi bilamba na makambo so bandaki bayenga kokroire na biso te donc cela veut dire apo tango alobi réconciliation malamu génération mosusu papa bakala wana akonfirme yango ke lelo soki papa base réconcilier la Congo papa qui a calé on a bakobima ba yalo bake papa simuza place na yote donc na bitumba moko c'est pour cela papa Jomak na makambo nyonso Nzambe asala kana mokili oyo ezalaka na part ya Nzambe ezala na part ya mutu tango biso bana 26 tozo se réconciliation comme le rôle le papa basali biso réconciliation so papa balobi na biso tosali yango na moni Jomak tango bosali mission ya papa po na papa so ki akala wana les gens commentent assez po bakufa te papa simoki mbango aboma ete amona réconciliation na miso mais yo siko lingi papa simoki mbango asala pour réconciliation mais toi qu'est-ce que tu fais ozaka wana po komaka ki repa amona réconciliation na miso. Papa Simon Kimbangu, il a fait ce qu'il pouvait faire pour Nabiso pour la réconciliation. Mais par ya mutu ezanini.
oyebi na Bible place moko ezali etango Jésus azokende kolamusa Lazare bayebi seke Lazare akufi déjà ute bakote na ye tango aye bai Lazare azalaki atindi batu ayebisi bango bolongola libanga wana place tomba za Lazare ezalaki balongoli alobi bolongola ye biloko banini wana so balingi ye na nzoto. Après Jésus alobi Lazare amuka. Mais Jésus aussi il avait la possibilité ya koloba na libanga yango elongwa pe na bibadra wana bakangaki elongwa. Jésus a voulu que libanga wana bato balongola bilamba wana bato balongola bongo ya lobaki. Donc cela veut dire dans toutes choses Nzamba salaka il y a part de l'homme et la part de Dieu. Mais maintenant ce qu'on Nzambe a sali biso par ya réconciliation biso siko par ya mutu to sala or lelo ya on nous demande une préalable ezali toyeba nini ezali ko sala biso mobulu na 26 parce que vouloir ou pas tozali belé toyoka na raté na 26 par rapport ya ba idée batu bakoyi kozala nango papa ki Pierre qui akala bole musanga komboleza mo mkembo pour tanga a confirmango à la kisi biso que na 26 il y a un souci. Donc il y a la kisi kaka il y a zaemoko mena simane il y a beaucoup de gens qui bazana idéologie mais bazana 26. Mais maintenant réconciliation ça va se faire comment? Ba papa surtout ba papa mon bazoli nga basala ba se réconcilier bangona la famille bazwana papa simo ba koma. Mais tant que papa qui a kala wana ba différence ni papa qui a kala na pour ya ba pro la lobby. Il y a pas une différence avec apo. Par exemple bundisa ba papa 26 ayi ba ko yate c'est des sorciers patati patata. Papa qui a kala aujourd'hui il a parlé de papa Benansi, lui il a parlé de papa papa Maître Mbunga. C'est des gens respectés quel que soit beaucoup le baba zabando. Ce qu'ils ont fait dans cette église, papa qui a kala n'a évité, mais regarde maintenant des décisions à Zozoa. Donc ils vont changer les jours où il y a Zolingela et l'église il passe des gens. Donc papa Benanti, papa Blanchard, moi je connais Blanchard. Blanchard, il était par sec de papa. Blanchard, quel que soit, mais il a aussi apporté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a apporté? Moi, je le connais. Mais quand ils sont flippistes, il y a Binza, excusez-moi, nazo minimité. Mais papa qui a quand on a dit ça, moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas connu. Est-ce que Bakoutra n'a pas Fumolon ou pas Fumolon? Moi, je connais papa, l'autre là, il a parlé de papa Ngomangwa. Il est connu, il dit qu'au petit Maïng, Azalaka na bureau à papa. Aujourd'hui, papa Ngoma, c'est qu'il a dit, lui, il a dit que papa Ngoma, il a dit des choses. Papa Ngoma Zawa. Azana 3. Nous avons un problème et que toujours il faut il faut qu'on se parle. Ce qui m'accompagne papa, il y a papa qui solo. Baluka to fanda, to solo pour la réconciliation. Tout à la part des choses. Parce qu'il y a des choses on ne peut pas se dire ça dans les médias comme ça, c'est pour ridiculiser ou bien pour faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas que quand les gens ne parlent pas que Bayebi Makam tenon koto, bat ming pe Bayebi Makam. Papa Benansi là où bozo minimiser tina mabele, il a travaillé avec lui. Ce gars-là, quelque chose pour le barazam qui a malélé, mais il a donné sa vie pour cette église. Il était là quand Papa Fumolon il a besoin de lui. Papa Maître Mbunga aujourd'hui, Azali même il a fait quelque chose pour cette église. À tout moment, Papa Fumolon il a besoin de Maître Mbunga. Il était là. Et Papa Fumolon a travaillé pour Anabatouana. Et Papa Kiakala, il est là pour nous la papa Arma Bato à Gossala Nabango. Réfléchissons quand même. Je ne veux pas dire des gros mots, mais tous à la quand même bateau. Église, donc Papa Kiakala, ils sont pareils.
bako benga na batu ba biso ba mayingi ba benga biso. Mais papa Mazanzambe, papa Paul Azanzambe, papa Marto Azanzambe, bazawana ba yena mukilo tous les 26 papa pour na kobiki sa batu ya mabe. Et pourquoi vous chassez des gens comme ça? Et puis pire, ce qui est plus grave, il y a papa Charles. Il faut respecter papa. C'est papa qui mérite d'être excommunié parce qu'il a manqué même nos papas 26. Papa Charles, il a bien dit ça. Si vous avez papa qui a calé Makambazolo, papa Fumolong a épicé qui a bango. C'est tout et ça bien, c'est pas mauvais. Mais pourquoi papa et puis après c'est habilité au pouvoir, il y a Kotia Monto, il y a il fallait les mettre directement parce que nous mais pourquoi vous avez que pas bateau, même ça c'est pour cracher la mémoire de papa Fumalo. Il faut que l'ingatos à la bateau. C'est ça je demande na bisoba na 26. Slogan na teto komaka na ba Facebook te réconciliation na ba na 26 c'est ça pire. Papa Paul alobaki message moko Joma ko ezala mingo tia papa Paul alobaki ya batu ya 3 bakaboli biso 26 mais nazo banga bino bana ya 26 bokabola ba papa misato et yango to salaka. C'est ça que biso dozo sala donc Joma kalinga e bandeli. Mais en tout cas, depuis papa annonçait que réconciliation, nous tous on parle de réconciliation, ce n'est pas mauvais, mais il y a des préalables. Na 3 mais na 26 il faut tout fanda, tout le banaba vérité, même na Kinshasa il y a des gens à Kinshasa, tout le monde papa Sol, papa Alphonse, papa Paul, papa Solo, maman Christine balancer réconciliation. Mais maintenant, par Nabiso Batouizanini, Namakambo Nzambe, Asali par Neponabiso. Par réconciliation, ça va se faire comme ça. Ce qui papa Simon qui m'a dit, moi, Sali réconciliation, et papa Charles Alobaki, terrissage de Gozala, alors, Biso on est là pourquoi? Pourquoi nous, les Kimbanguis, on est là? C'est ça, l'élo vérité comme Kobima. Il y a des choses de l'Ingi Kolobango, on ne veut pas tout parler pour ne pas choquer. Mais, ngai po na ngai na mabete papa qui a kala, il a manqué de respect à nos papas. Il a manqué donc hier pour na ce que les papas ils ont fait donc basala qui mabé pire. Ce qui par hasard on le dit que papa ils ont mal fait donc papa Fumalo mon papa Kouloutou papa Fumanda batika qui désordre ko. C'est ça que papa qui a kala sali. Or makambo ya lobi bateau ya tangi malgré ma bena bon mais pour ya donc c'est lui qui est excommunié dans notre église. Azamuto même papa Arma azo respecté était papa Arma respecte beaucoup papa maître Mbou mais papa pas Benansil c'est des icônes dans cette église. Jean de Bolim Bistia Orozono sous parole. Orozono sous parole na lingina parce que na moni papa patriarche Mbelo loyepe à côté awa mais egosenga fona zong sa mutu moko na se pona via ozwa parole ayeba pona donc faut ego 4 personnes qu'on a té donc on a quitté na se awa qu'on a zong ça pas Pedri tu na témoin yo za na témoignage moko faut payer ça. Et ça, témoignage, on est très important, il faut payer ce témoignage. Le cas là, professionnel déjà, il y a un quota rapidement, il y a un quota. Donc, on a quitté assez, on a remplacé papa Melo Lokuna, comme ça, on a Zong Sokuna. Pas de problème. Ok. Patriarche Mbelolo, ce côté déjà, aux en direct. Donc, place Nayo, on a remplacé Papa Pedrito. Donc, on a remplacé Yo pour réagir parce que le coup là, il y a déjà au côté facilement et aux allez bien.
Donc masolo o tozo solo la awa to bandaki tokobeta masolo nyonso yo peut-être so bato otuna bobe pourquoi bozo solo makambo yo ezali initiative ya ba papa na biso oyo ba lancer ya réconciliation 2021 ndenge réconciliation 2021 bande tozo lobela ngole nyonso ezo kone ko pesa ba témoignage na kanisi olanda ka introduction na kana ozonga sukuna te papa patriarche ya Mbelolo ndenge akoti wana parmi bandeko oyo batangi kuna na papa nani papa oyo soki ki akala wana alobi ke batu ya malele bakende kokuna bango na mokoto kuna atange koma papa patriarche Mbelolo oyo oti okota wana asite kuna ye iso za batu ya mobulute toza batu ya kofingana te toza batu ya bolingo toza batu ya bomoko yango pe tozo sala on tozo sala kotoyeba kosolola ye papa nani aza toujours ndeko na biso mais soki erreur ezali système ya finika yango makambo susu ekoli eza na batu oyo baza na kati ya lingombo susi na bango ezali ba papa bapanzana na koluka nini yende faza bo nga soki bokangi nga na likambo ya kolobake naza kokumisa papa moko boye na lobake yende mutu alegi ba papa na nyonso bo rappeler ngango otindela nga video wana pour la so ichoma ki yope awa comme ça soki na sala kango na ko avouer na misu na bino na sala kango comme ça to kenela ndengo wana malobeza pa na yo papa Blanchard. Merci papa Jomak, merci na papa Pedrito, merci na papa Janeto, merci papa Zaoze. Nandenge bo une opportunité na meka un peu ko solo là. C'est vrai que nous on a chamuke parce que batu baza mo ebele. Na ko s'attaquer na papa Pierté. Je l'ai toujours dit soki muto ala kisi déjà longinaye et comme il est plus facile ya ko solo na ye. Soka era moni ezaki na moment moko abomba ke longinaye. Que bakinde c'était sur quel terrain bané ko jouer. Là, maintenant, il y a bani. Lelo lobby likambo ya réconciliation. Mais je pense que il faut pas que tous les likambo yo à la légère. Parce que lelo, ça fait 17 ans, disons 18 ans, tout ça Kolanda, que likambo yo, tout ça koluke la kango solution. Bah papa même, bah ça là déjà ba tentative, ya ba démarche wana, mais ici mbate. Alors, il faut biso bana 26. Oh, toza ko luka réconciliation parce que kuna na ngambo wana bazolo ba réintégration mais puis bazolo ba réconciliation. Or tozo linga to se réconcilier na bateau aussi ba créer un système et banda. Papa Jomak, c'est très important parce que si quand tozo ko kende bateau na bazana besoin na bisoté bateau à 3 et si ba créer église na bango na ndenge baza kotalela yango. Biso loko toza ko luka ezali que ba papa bango nyonso bazala esika moko baloba liloba moko ezali église té. C'est vraiment important parce que soki toke na ndenge église ezali biso na bango toza sous na ba logique moko té. Église okuna soki muta 26 ozwi mwasi kuna balongoli mwasi wana nanyo église. Église okuna bazala ndenge na bango batambolaka. Biso tolobite biso atoza musulman. Atoza nani olingo bala olingo sa nini église akofongola porte pour na mutu nyonso mais église wana balingi batute bakena église wana. Bref. Donc, si faut soit sur la réconciliation ezali biso bana 26 d'abord, il faut toi planir ba point de vue na biso. Il faut biso bala 26 total na nunzela moko. Il faut biso bala 26 tobe sa physionomie ya église kimbangiste te parce que il y a des gens parmi nous oyo bazali ko bebi sa physionomie église kimbangiste. C'est ça aussi. Donc, lelo soko tali grand frère na ngai papa Pierre makambo aza koloba il se rend pas compte qu'il aza ko bima ridicule que sujet wana abordé, lelo kokusu ko beta maté, ce n'est plus d'actualité. On a évolué. Donc, il faut na biso bana 26 to solo la entre biso. Soto ko solo na bato a 3 to memela bango ba arme nini.
Et parmi ba arme wana, c'est l'unicité ya ba papa. C'est-à-dire na ba papa nyo surtout, moutaza le plus puissant azate. Pouvoir, ton puissance, vous na papa Armand, yango pe zale pa papa Charles, yango pe zale pa maman Micheline, yango pe zale pa papa Paul. Voilà idée ya 26 égale 1. Et par la bango nyo ce ne bazali wana bazali papa Mfumalongo. Bango nyo bazali papa Kulutu. Bango bazali papa Mfumambanza. Voilà ndenge nini photo kende ko solo la yango. Or ceux qui ba papa pour bazo beta tolo qui réconciliation c'est important parce qu'ils connaissent nos faiblesses. Faiblesse na biso ezali ke papa Michel azana longo la papa Kulutu yende papa Kulutu. Papa Charles alobaka lokola papa Mfumalongo yende papa Mfumalongo. Les autres bazali ba ndeko ya papa Mfumalongo. Voilà l'erreur. Allez tozo luka toko kanisa papa tel azali un tel papa tel tolingi to comparer to ça la comparaison entre les trois papas na ba papa 26. C'est là où il faut. Donc papa Djomak lelo toza appelé totika débat wana. Ko benga papa Armand papa Mfumalongo to papa Diangenda Kuntima et longoli et l'autre côté katina ye et bakisi epe l'autre côté parce que aza Diangenda Kuntima uta likolo ti lelo. Pareil pour papa Paul, pareil pour papa Alphonse, il y a monde l'esprit 26 égale 1. Donc il faut d'abord esprit 26 égale 1. Bisonio surtout lata yango. Tomi lobake partout, même na Luanda, même na Angola, même na nini, papa nyonso komona ye wana tant que moni makina Simon Kimbangu ye. Parce que bata centre ba bengan biso po ani. Parce que biso to lobi ke biso to ko soutenir libota et centre. Yango ne balobi biso to linga ngote biso awa kaka papa Simon. Alors, ce que yesi ko na biso bata 26 lisusu. Bolobi te to lingi kaka intel yenda za papa intel. Papa intel yenda bongo les autres. Boza ko exclure bango pona nini. Alors, c'est quoi le problème? Changement ezali wapi. C'est-à-dire qu'ils ont encore la 3T. Problème ils ont la 3T. Vrai problème, ils ont la biso 26. Je suis désolé que tous les canaux réseaux sociaux, tous sur l'ango. Parce qu'en même temps, balanda qui était, il faut biso to télémélango. Ngai n'a la besoin de ça, la débat contradictoire na papa Pierre. Ce qui pensent, ils ont possible, yé aïe na argument na yé makambo yé ayoka, o ba papa ba yébité, aloba. Nala rokene parce que nazala te peut-être nazala ka mwana muke mais na rolaki c'est A sur A plus 1 plus 1 égale 2 que makambaza loba c'est tout faux parce que ngana vani même na papa Armand non ils ont pour la commis bête à toloté soto lobi toloba CV pemeni ya papa Armand papier loba nangé lokote na ndenge ya mabete parce que tozala ke sika wana et sika olibulu baza ko timola musala to sala ki musala wana na ngolu ya nzambe nzambe pia biso grâce to accord to sala yango. Donc ce qui lelo to ko pesa témoignage sur papa Armand on peut dire des choses aussi mais ezalité que témoignage dans le si papa Armand e bakisi bon nzambe na ye non atikali tata na biso azali nenga zali et pareil bato bavani pemeni ya papa Charles ba yebi munene ya papa Charles ba bavani pemeni ya papa Michel ba yebi munene ya papa Michel. Ce n'est pas parce que le lobby na yo likambo ya papa Michel, tu penses que à l'équipe papa Paul parce que yo ka papa Paul te. Ce qui nzamba se révélé pas ya mutu. Keba o pas se révéler à se révéler pas ya mutu mususu oh yo yebité. Donc papa Djomak pour revenir et tumba na biso lelo ezali biso nyoso bana 26 tozala likanisi moko likanisi ngo ezali nini ba papa nyoso tout o ezali le plus puissant azali te. Bango nyonso tu bazali mutu moko. Une fois tokei na base wana tokoyeba kozala na ba force pour ntoke. Oh, soki mboy na logique oyo. Papa Pierre aye albimisi logique oyo aye. Abimisi 3 na ye. Papa Djoma posa na 3 na yo hein. Papa Mayingi posa na 3 na yo hein. Ne vous en faites pas. Ngape na za na 3 na. Alors, biso te bimisa ba 3 na biso, tuzi papa Simon Kimba muto kati. Oh, et nous tolingue zali papa Simon Bangwa katana te. Azala moko, yango tolobi toujours 26 égale 1. Yango tumba toujours buna depuis 17 ans. Pour na to la ki sana bande ko ngambo wana ke 26 égale 1. Et tumba wana atal le to koki toto si sangote et ko continuer parce que
likambo ya nzambe echangeaka te. Voilà papa Jomak pona kobanda. Okama loba ya nzambe elobi nango Mobutu okama loba ya nzambe bozoka ba pasteur tozala bangwao okama loba ya nzambe tana yebisa bino ke batu bayebi masolo bazali bato yebaka bayeba biso mpona kwa bavante papa Blanchard azana rappele bango nano ngana otokenda retraite ezalaki na baneni na mamankawo rappele bango bato na bayeba na papa Jomak toyebani na ye vraiment azalaki moke je crois les années 87 88 tant que bala okende vacances. Est-ce que vous confirmez que tokenda retraite na maman colonie de vacances na maman Kaku esika oyo balakisaki biso kotanga Bible ezaki maman Kaku ba maman Nzuzi ba maman Bafet ba maman bada ko encadrer biso batika biso batatankimu baba na ko zala pe ko yaka côté ya biso papa Lembi je crois en fait c'est vrai qu'il y en a 3 mais ça en Hollande yé pa bada ko yaka côté ya biso donc voilà to zali ba parvenir na musala ote formation wana avec nous sommes mona kozo ba makambo ni za batu ya sika boyoki nenga expliquer wana parce que ce que pendant le biga a débrancher penza donc a débrancher bisika nyonso bien a brancher ba antenne nyonso bokola lawa ba misus ba ke musalo retard lobby donc le quoi to na souci na bino to za na besoin to calmer muke po ezande ngwana nyonso eza na souci ya nini réconciliation ba papa balansaki biso to lobby ke to ko appuyer likambo wana pe to za d'accord na likambo wana ya réconciliation et ça vraiment très important mais les lopena et ça lokola débit to ke na biso pena mulai mingite na kasi to yoki papa Blanchard apesi manana ye et papa Pedri Toupé a ozonga pour ya kopesa biso témoignage na ye mais na lingi nanu parce que o eza lokola leti moi ya fin na lingi susu papa Jean Pressier au pesa biso moi ozo sous moi 3 minutes na yo pour pesa biso moi na yo après si na yo na okitisa yo na ozo papa Blanchard et papa nani a pesa biso pe témoignage na ye papa Jean Pressier malobeza pa na yo na mona yo ya nani. Bon, merci bandeko na nigo pesinga susu maloba. En fait, mingi robakisa eza na ngote. Je pense que bandeko si balobi nyonso papa Maingi abeti sete, papa Blanchard abeti et papa Pedri Toupé alobaki. Donc likambo yo ndenge papa Blanchard a outi koloba na sukawa. Nous avons d'abord un problème entre nous. Mais souci toza nango maintenant moto azo komi yeba te déclenchement oyo ba papa ba pesi biso ya résolution ya réconciliation pardon papa Maingi témoin en France to senga ba papa balaboni et pour la résolution papa Maingi soki na koti ozawa no zolanda loba na Belgique peut to sala yango partout na loba ki yango déjà na mais Nzambe bakotindaka ye te donc bango nde soki balobi tokende tokei mais ndenge papa Blanchard auti koloba papa Maingi mpe alobaki yango biso nanu toyeba s'arranger. Moi problème oza nango na ndeko na yo ovandaka na ye chorale moko bozo kosolola te luka oyeba problème wana eza nini. C'est ça la réconciliation. Réconcilie-toi d'abord avec ton proche qui est avec toi avant que ne koluka oyo kuti azo kuti na besoin na yo ata mokete okende ko s'expliquer na ye comment ce que oyo asa kandine kiti moko donc ça ne sert à rien et puis to yeba kango tolinga te ba papa soki balobi bango basangana biso na makambo biso ono ngai papa kingani nga papa kingani tokotikala na soni parce que ba papa bango entre bango bakovanda bakoyoka biso tokotikala biso mpona badiscussion biso kono ngai papa Charles ngai papa Solo. On doit arrêter avec ça parce que tozo sala résolution na likolo ya résolution lisusu donc eloko kaka na koki kosukisa yango wana biso moko tolinga nanu lokolo na ngai makutu
makolo na ngai na tie yango esika nini tomi tuna mutuna wana na telemi esika nini pona na ganga resolution tokomisa ngo kaka te ke ndenge papa Mayinga alobi biso nyonso tokoma kaka resolution na Facebook resolution na soki nini resolution réconciliation réconciliation mais yo moko otelemeli wapi na ndeko oyo aza pembeni na yo donc yango kana na kokai ko bakisa. En tout cas, merci beaucoup na malobano lobi na okitona se comme ça nous voit papa Pedri Toupé OK papa Pedri tout zong sayo OK papa Pedri tout na kanisi zong pesa maloba pa na yo on peut savoir ce témoignage na yo zanango selon la réalité oyo makamto tout cela ya papa Pierre Kiakala et puis na makambo nyonso ndenge yo lobi selon ba version na ye yo pe ozala témoignage moko maloba pa non. Merci papa Joe, merci papa Mbote il m'a comprendre papa Mbote papa Mayinga na benga ka Thomas dans misala bantoma acte des apôtres na oloba makambo bandeko balobi déjà te mais ngana lingi na loba boy omoni tango tozo ba responsabilité moko boye pona ozwa likambo moko boyo lobelango il faut la sûr que likambo ane za solo parce que toko tchaba papa na biso na difficulté toko tchaba ndeko bazolanda biso na difficulté donc na lobaki ne bandili toza la vraie. Donc, Ngaï, moi je suis secrétaire, donc par sec de Papa Solo. Secrétaire particulier à Papa Solo. Avant vivant, il y a tête, numéro de téléphone, abi, pas perdu ton responsabilité, le besoin, azalaki secrétaire particulier na yo. Papa Solo na tuni nga mogezate wati na yogi na mutute na tuni papa. Est-ce que c'est vrai? Batika gibino batimisat. Papa lobina yebe kambwana te. Na zongeli na tuni papa est-ce que batika bino misatu papa lobi na yebi yango te mukolo moko te na vanda ki na papa yebi singa ike mukolo na kozala te yo muto kozala boy. Donc moni nalika manzambi totika ko improviser ba makambo soki likamanzambi olingi osala ngo sala soki olingi te kosala te. Parce que tout ça a été pour nous ça la battre plaisir li kamanza to tika ba émotion na biso donc ba papa bango misatu baza banzambe to zo pas fuma longo lokola chef a quartier te o ya quartier zo ngiri soki non asa nzambe donc sika to zo lobake papa fuma longo azala contradictoire a lobby puna lika mususu ake bana mususu ayebisi bango makamususu c'est ça que bolingi biso no so bana ko sakana na nzambe c'est ça. Do baza banzambe balobaki papa ya suka lobi bana na biso lingomba yangoyo le 10 août lobi bongo tu akena ye donc totika ko sakana na papa s'il vous plaît tozala na bobangi nzambe bobangi bwa nzambe ezali ebandili ya mayele tobanga nzambe soki mutu ndenge bayembi na nzembo tango muto akozanga kabobangi bwa nzambe tango wana masumu mayelaka ye totika kosaka bapapa bazali ba être moko sacré donc totika bango bazala sacré baza banzambe donc nzambe aza na posa barajouter ye eloko te aza nzambe biso tozala te natikali banzambe. Donc, il totika kokosa na likambo nzambe. Toza la vraie. Vis-à-vis ya biso moko. Likambo wana papa Pierre Kiakala, c'est ridicule même. Et ça, c'est une actualité de Batou Bazar, ce qu'on a marre, machine à réconciliation, ils ont lancé. Yozo il a bilo comme maternelle. Batou Bazar na université. C'est vraiment, papa, ce que l'on a reçu à la tête, banote kata makala, c'est mieux.
bato bamona kozala basaki no charbon awa ozoteka mpona bato basi chauffe c'est mieux que ya kokota makambo moko boyebi te ozosimba nyoka na kati. En tout cas, merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa Pedrito. La si bolandi papa Pedrito, boute kolanda papa Jean Pressier, bolandi papa Blanchard Mbelolo, bolanda ki papa Maingi, to l'exape papa Maingi wa aloba, mais moi ni moa muke. Na si bolanda bande ko bazo pesa retourna yango makambo nyonso tozanini parce que biso to lobi to ko appuyer. Et le batu bazo e baté ba réseaux sociaux, mon ba réseaux sociaux. Et ça dangereux na niveau moko parce que Satan ayebi que kuna pe batu baza ko se communiquer kuna kaka pe a okene on mona to sala effort to sala ke voix ya biso ne le kamakasi ke bato bazo bebisa parce que awa botozo lobawa moto mususu mona akima na église mais azolanda wa na lobi bino bato bozolanda kona te mais na tant lien okene na YouTube akolanda batu ya 3 o baza radical ba kolanda batu mukili mobimba na ba non kimbangiste toza obligé to komi obligé ya kokinela na voix wana parce que moye musu ezate po bato ya mabe o ba osala campagne ya mabe bazo koma ba lettre na ba ministère bazo koma ba lettre partout soki biso bato yeba vérité to bombi to vandi to lobelo côté to kozala condamné et kozala malamu te yango moni bande ko bazolo ba bazolo bawa parce que batu nyoso mono na loba baza batu bana nzambe penza bana bapasi mo mbango oyo pe bayebi likambo nzambe oyo pe baza na discipline parce que surtout zalaki kaka boye nde tuziye awa parce que bobosa na katie ndenge bomoni ba papa bazali wana na bonzoto boye mutu na mutu aza na relation na ndenge papa Blanchard alobi pembeni ya papa Arma avant de la tango molai na bonzoto boye aza pe na ba relation moko boye okoko ya ko simbe n'importe comment te soki ezalaki makambo ya molimo te nde lingombo soki kaka oba papa balobaki bakendela na bunzoto olinga komona pena ke papa Arma akena mopanzi aza pe na bato na ye ebele balandi ye papa Charles aza pe na bato na bango nyonso nde baza wana bokosanaka liboma te na bonzoto boye baza na bato pe baza batache na bango parce que toza bato mais tellement bapapa na biso baza na molimo yango bomoni ti lelo 18 à 17 ans yango oyo baza toujours ko maintenir biso na voix wana ya bomoko balobi biso to kozalaka ya bomoko c'est bo bosa na bo ignora eloko wana te bato yo nde na lobaka kolinga na kosepela na mutu eza différent bato mususu alinga mama Christine mingi eza nzoto kaka alinga mama Christine mingi eza normal peut-être mama sara likamo boye etchaka ya azaka confortable comment on a se sentir ma bête au bas je m'excuse nga mama na linga fo linga o linga e mingi bozalaka surtout et sali ke bozalaka pembeni mususu komona le mususu mama na bino bakenda classe moko na mama Christine obligatoirement fo bozala taché ndengwana et là normal tamu mususu aza taché mingi le mususu na papa je sais on ezaka kanzoto mais oya za na éducation pena na molimo boye na ndenge etangi ko linga fo linga ba papa na biso nyonso ndenge moko faut respecter bango olinga bango ndenge moko oya nzoto eza normal muto ya évoluer mingi pembeni ya papa Arma bien pembeni ya papa José pembeni ya mama Christine ayebi plus makambo ya mama Christine bien ya mama Marie Mwilu koleka oya évoluer pembeni wana te muto kwa papa Bena soko lobi na ye sala documentaire mo ya papa ya ngene ou bien comment nini pona papa ya ngene asa na besoin ya benga batu te tebi za ke tang basala ba documentaire ba lukaka ko sala ba recherche kende ko tuna muto azalaka pembeni ya mutu kingani muto azalaka boy mutu lokwa papa Bena pesa ye na loba sala la biso na tozo sala documentaire papa ya ngene dawa akovanda kaka wana na mutu kaka abandi ko ko po ayebi ndenge moko pena o ya fandi mingi pembeni ya papa Martorel pembeni ya papa Armand lokwa papa Blanchard boy awebisa yo ki papa alingaka ko mela boy papa alingaka boy te papa alingaka boy papa alingaka boy tant que tu as bossé na papa Blanchard azawana to koma yona na boson kuna papa Blanchard absinga bi celui to sala likamboa tala papa lingilaka boye papa lingilaka bo papa lingilaka boye voilà parce que ya yebi ndenge papa fonctionnaka mudloko la papa Simon Mantwidi azawa na États-Unis avandi acha ko photo mona mona kala bafana papa ba la tili papa l'air bazo ko sala construction ya studio ayebi papa Arma tangu ni na koma na kanda tangu ni na koma kazo sekisa ayebi detail wana donc eko kokana te na yo mtozano musika kuna okoyeba na biloko na te
et puis yo mutoza musika kuna comment na ye mabete parce que ya yebi mingi makamba papa ma omone mabe o banda ko tshela lo ba wana kuna baza bato balingaka papa ma te wana eza logique te logique ezo la sabiso que eza normal parce que azala a passé tango mingi na ye fa ye ba makambo na ye et puis papa ko se retrouver là mususu pas à l'aise mingi pe na ye malgré yo posano ka mwana na ye mais papa ayebi yo na bizalele non na bonzoto bo ayebi yango mingi te mais ayebi plus ya ye yo ayebi yo na boye ndengo za mwana mais ayebi détail na o mingi te moni wana za nga nzoto zomo na molimo eza ndenge moko te na molimo photo linga bango nyonso ndenge moko yango moni bizalele bato ba papa Pierre Kakala aza dangereux ndenge moko kaka na ba papa oyo babenga papa po wana ndenge moko nga eloko pesinga pene révolté ngai eza insulte kotiola bato ya yebi même pas likambo na kati na bango mutu loka papa Blanchard azana peza milo bila ye moko te mais baza bato ba yebi likambo papa simo kimbango akoko kena mamalele ndenge ni to kena ne retraite moko bato bazaki ba mama kako bazaki bato sakana bango te ba mama kako bazaki bato sakana bango to ba yebaki pena likambo nzambe et na yebaka ke l'air to zonga ki na retraite la papa Blanchard azawana manka kwa pona kanga na teya ozomona donc tuzaki na éducation penza yango zo yoka zo loba ndenga azo lobela na elobela noko yoka ke mutu ayebi makambo parce que tuzaki dike tuza formé ozomona tuza na formation et là on se senga formation mutu aza formé te atanga ka bible pamba boko sentir azo tâtonner mais mutu aza na formation moko boye boko remarquer que eloko moko eza différent ozomona eloko wana donc kokende ko simba batloka ba papa bena batloka ba maître mone papa mayinga le bato ba sali mingi pona lingomba oyo eza vraiment nen ko bisa ba gros monde ngwana pona ko humilier bango on dirait adjoa likambo na bango na raison nini ke po ozo défendre papa eza na sens te soka zala kasuki na mboka nini soki pe na Italie soki pe na Allemagne c'est un dangereux. Papa wana soka benga kana ndako na yo asolaka mingi na mwasi na yo bien asolaka mingi na mobali na yo surveiller mobali no malamu tata wana ako contaminer ngana zo yebisa bino déjà mutu lokola papa Pierre Kakala wana abengi na ndako na yo faut surveiller masolini na so na mobali na yo ou bien masolini na so na mwasi na yo aza poison na bizaeli wana eza bizaeli ako dénoncer parce que tuza bana mikete na makambo pe ya lingombo pe toza pe bana mikete ya wana ko pesa papa bayingi si ça, na moi, minute non mon a fait puis Alexa papa papa Blanchard si ça peut na mon la fin pour te ba olongwa papa maïng malobeza pas non na kanga micro na yo papa la kanga limsanga na kanga micro na yo parce que maman Valence expliquait ngaya wa ki izo sala ba retour on a kanga micro na pas maïng micro na fongame malobeza pas non. Ouais, merci beaucoup, papa. Na combattant moi Molimo Santo. Nasi to sololi, moi mingi to lobi makambe belawa. Mais moi, na le kaksu ko zonga moi moke. Na lettre papa Fumolongo akomela ki papa Ndadela. Je crois lettre wana muta komaka ngeza papa de to bengi Nzambe. Na paragraphe mon papa lobaki pour contribuer pour la bomalingeli na mutu wana bakanga ye basi na maboko bakangi libanga moko soki libende moko munene ndise na kati ya mai alobi liwana kute ke kuta na ngobinde bato ba ebelo ba benga contribution yo te mutu sali contribuer pour que lingomba oekufa bato ba yebiso ki talaka so za na bato na kata mai ndenge zalaka siko ba bwako na katikata ebale donc lelo bande ko na ngai réalité o foto linga to comprendre ngai nazo zongela na biba pona na tankuta ko mekosolo na bapote pasi na ngezali lelo nde apo na makambo toki ba papa Kakala so ba papa Kakala epina bato mususu ba kombote ba lobi ela kisi makambo apo bande ko baba
qui réconciliation que la terre qui n'a pas ya moto kota 26 et l'autre biso photo ça l'effort tout là ça part ya bateau 26 il y aura la contribution pour notre kende na réconciliation donc les lots bateau tozana 26 photo nato comprendre les lots moko que batu ya modèle oyo balobi lobi bazali ebele lelo na 26 batu bazali ebele oyo bango bazomona ke bazala pe ke so lelo makambo sali ko zala ke bakoya bakobunda donc au moment où bana ya 26 to linga ko vanda ke to comprendre to dénoncer ndenge to lobi to dénoncer ba vérité ya batu wana tata na ngana ba mama na ngai ekozala kaka c'est papa malongo ou bien papa simo ndanga ko réagir papa simo lo baka ekozala budia ki bonza réagir ekozala na problème ndenge lo baka so ki papa simo ki mbangu yo mo ka réagir na lo nzambe to contribuer to sa yelo côté tina na biso nini pembeni ya nzambe donc les ko lo bana biso bana 26 partout ozali et likamsu na ngana lo bakuta vana kenan wana papa qui a kala akei ko sala émission na banande ko mususu wa zala ko asale na émission wana to sala na mémoire courte te ya ko bosa na makambo soki mwana ya 26 akndeko wana Valère oyo place baba nazo finga ete na lingi pe ko na communauté pour ça les publicités papa qui a kala ba komi ko préférer ko kende ko sala ba émission na ba côté wana ou bien bazali na ou bien babosani tango mususu parce que y a pas une année 2 ans 3 ans je crois que 5 ans là qui ba message ba lettre mo ba mail bundela kaka makambo papa kakala wana zoloba donc c'est ofandi total mayele nini muto wana bandi ko sala émission total to yo comprendre que makambo moko ya 16 salama donc ngai lelo so naza mwana 26 na kei ko sala mission côté wana donc cela veut dire na yebi makambo na lingité parce que le monsieur il n'est pas de 26 nenga lo bana biso et puis il n'est pas de 3 mais tu qui mangisa à côté ni parce que lelo to komba ki mangisa ba côté mais so qui mangisa mo za sans position yo bana e pona bosolo la pour faire quoi ozomona donc tolinga tant tolinga tosala likambo totala ka mona musika nango tozala ba mekute te onza makambo kala bize makambo ye banda kala papa wana soki bozonge boizala ba mémoire bien boyeba ke tubunga ko ne batono samba na olne na discuter na e banda na église a olne to ende na bis basala ba lettre moko na ba papa ndolai atia yango ba mail yango na Facebook ba tutu ba biso tout facile yango et batwana lelo bino bozolinga bokende pa na bango pona bolobela parce que apo aleki kuna il a dit ou bien fini ba papa mais tant pour bolo ba que vous allez comment je peux dire droit de réponse mais makambo ya droit de réponse bandi ko finga ka papa lobité ça fait 18 pas bino sko makaso ya ko lobela lelo boya ko telemela makambo lelo ibozula ngo wapi parce que papa n'est papa Blanchard a autour le papa bazali 26 égale 1 ce que ba fingi papa marteau il faut moto aza mwana 26 ayo ka monter ma passe so ba fingi papa solo ba fingi papa Simon ba fingi il faut monter ka même papa za ko faut ka monter ma passe comment yo kaka tango 18 ans bande ko botika na ko za sérieux donc mingi akolobeza na ngote papa nenko lobi en tout cas donc voilà. Merci beaucoup en tout cas sikoyo papa Blanchard malobeko qui n'est pas ya papa Blanchard ye akopé sa biso liloba na ye puis na message na ya zanango malobeza pa no papa Blanchard. Merci papa Jomak nakanisi nalandi surtout nalandi na bokebi papa Pedrito papa Pedrito asali musala mingi pembe na papa solo ndenga lobi ngai pe modestement humblement na koloba na meki pe ko sala moi musala muke pemene ya papa Armand mais na mémoire nanga na zo ba mukolo nini même ba lettre na ye
ba courrier na ye na banaye ko koma ona lo bananga ah Blanco je vais te dicter koma boye komela mututel komela batu boye à ta place mon côté to na masolo to ndenge nini personnellement aloba nanga ke yende mutu apona maka po azala esika wana peut-être papa Pierre ayoka yango na ndenge na ye ezoko engagé ye mais ngai personnellement nayoka yango te ya mibale ntoke nango vite ya mibale na bosenga na papa Pierre bayebisa ye peut-être akolanda te hein, à respecter papa Charles Dangenda parce que la personne oyo atelemaki liboso po alakisa biso apia biso compte rendu ya lisolo ya le 26 août po alakisa biso mokonzi ya église ezali papa Charles. Alors dire que papa se trompaki de la personne ou de quoi que ce soit, je crois que c'est une insulte envers la personne ou apprenant qui est en charge. Et loko wana, c'est une insulte. Je crois que grand frère nanga, je précise, yaya nanga, kuna koute na musala, yaya nanga, il faut abongi sa place wana, parce que ça babiloko aza la maîtrise na ngote. Yami satu, na koloba sous ce loko moko que le pour la réconciliation, papa Joe Mac, il faut tout se lancer dans la campagne et enseignement. Il faut, papa Pedrito, Azalia Zoyoka, papa Mayingi, Bishon Sozo Rolanda, il faut tout tracer programme ya côté ya bandimi, kolaki salabande ko bandimi, réconciliation ezali nini. Papa Alphonse, papa na Kinshasa va lancer programme à réconciliation, mais ezala la simple slogan te. Mais pour notre réconciliation, il faut tout ça la moi ba action et belé, non seulement ba action spirituelle, mais aussi bah, séminaire pendant que l'Axabatou et c'est quand tout ça qu'est-ce qui va se passer. Pas si nous zanini. Au cas où comme le 6 avril 2021, tous les réconciliations simbité, biso bato ba foi elemba, to ko va landa to bi ah to zela ki to kenenkamba, to ke kamba te to vani na banda. Mutu au risque na mutu na ye à réfléchir kaka que réconciliation de souka makambu akobosa na ke molimo na ye il faut bundelango du jour le jour parce que toko kufa lelo toko kufa lobby omoni papa donc il faut ba papa pasteur baza koyoka biso balakisa biso nzela ya malamu pona tokende na slogan te mais ba te ya biso poto loba liloba moko. Alors, Toyo, Bazali, le cola, papa Pierre, Baté à Malissus. Moi, je pense qu'on ne peut pas les rejeter. Même s'il a rejeté le camp, papa maléliste. Oui, papa Jomak, je vais insister quelque chose. Les camps, il y a maléliste, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Mais le bateau, tu as la maîtrise, il faut tout ça la très attention. Et le tu as la maîtrise, tout ça la très attention. Il faut avant tout le balikambo, so zalikambo nzambe tout ça l'attention parce que na ko par exemple kaka na lobby papa Malé le père son âme azali plus puissant que papa Fumambanza te azali plus puissant que papa Fumalongo te azali plus puissant que papa Armand te ce qui ba papa bena papa maître mbung bazana ma misala mabe bazali plus puissant que papa Charles te donc ba papa baza capable ya ko maîtriser milimo wana pia ko utiliser ngo ndenge ba papa basa ko soki eza ndenge ya mabe parce que jusque là ils ont le kambo nzambe. Donc pour revenir il faut que teya il faut to enseigner bandeko to kabola biso surtout ensemble to partager to la sa réconciliation ali nini. Qu'est-ce que les papas veulent attendre, sont en train d'attendre de nous pour la réconciliation? Et ça a un slogan, et ça a un baninga, mais tamboli na biso. Nana pas pédé de l'obanakate, to pesa la gambote, to tala la gata na misute. Alors, tu reçois là, toi sur base de quoi? Sur base de quoi? Mais ça pour tambe quand biso, réconciliation, il faut banana 26, papa. Il faut tous à la parfaite la mission à papa Fumalongo. Pour tous à la macasse, tous à l'investir dans le pouvoir autre, tout en a battu à 3.
le cas échéant, ça ne vaut pas la peine. Il y a un gars qui a Merci Ming, en tout cas, la bande de Kobalandi, Bolandi Bisso, en tout cas, vraiment, c'est Pele Ming, na ndenge Bolanda Bisso, na bande de Konyoso, Bazala Kuna, na ligne, la ligne, et puis Bolanda, et puis qui est délai, Balandaka, après ce que s'il et puis il y a un YouTube. Donc, le Balikambo, papa Blanchard à lobby, Likambo, il y a faux pasteur. Papa Blanchard, osa pasteur. Ya munene kutu papa Maïnga za pasteur ya munene kutu donc oza suka na pasteur donc ndenge za wana ba initiative nyonso wana omoni avantage ezabwe parce que na loba biso photo za na voix ele kamakasi tango zo lobawa na bato balingaka yo na o balingaka yo te na oyo basaka soki nini na ba non kimbangese ba olanda yo yango na avantage ya la réseaux sociaux. Il y a un avantage à Internet parce que vous communiquez dans tout avant nanda konaye, vous communiquer naye maleme parce que faut la campagne la campagne mobimba. Awa kaka au sala ba programme ce qui est au bongisi programme au bongisi ndenge inspiration nzamba ko pesa yo et sali to bongisi horaire moko ko ya toujours roi le espace wana to solo li au développer sujet likambo oyo zomona parce que oyo avantage na biso ezani. Parce que dans une audience, il y a battu belé, au bazar, l'air nyonso, bavanda la pena azolan. Donc facilement, on peut changer mon thème. Azala kiawa, au bongo lié au commissaire n'angambo. Ce que déjà on a mutu moko kaka oyo transformé, mutu wana a convaincre famille naie et ko convaincre ba voisin. Au moni ndengwana likambope panzani. Parce que lelo so ko tel na ba église nyonso ya minene. Tango bazo sala ba kilt na bango ezo kene direct na Facebook. Et puis officiel, n'est pas officiel. Mais quand Abisso Bakimbangi, c'est Abisso Ndem Teza faible. Il comprend même dans 3. Oh, Abisso Salamaka, on dirait par hasard. Courageux Moko, Azuka Kache Caméra Nebo. Oh, non, on la direct. Si on peut courager, on n'a pas un tiginaye et tigal n'a pas. Or, faut être officiel. Si on a dit officiel, ça a été non, faut que on que tu yebi que il ne sala ka photos à la boîte. Donc bon, ce programme, ana la jeunesse, banane ba sola malamo. Si j'ai une toko bêta, tout ça, allez, nous sommes partout, à partir à Héroyo, papa Blanchard, tout ça l'analyse, la campagne Nabiso, il y a ma réconciliation, c'est là les camounions sur les Kambouanzambe, tout temps dans la Bible, tout fond les Bibles, tout ça, référence, tout ça, analyse, on a même 4 personnes, tout autres débattre, kakalikamouana, spiritualité à battre. Parce que c'est très important. Faut les lots spiritualité et qu'on va avoir polémique parce que batubalinga ming makabo t'as la vidéo sur que internet batubalinga toujours tout ce qui est polémique allez côté spirituel ils ont diminué voilà kuna ya lobby vous avez biso awa lokola dans la presse to simba tout mais bat lokola bino au besoin ngambo na mususu ils ont important ba programme mo ya ndengwana ba planir en bien pour na ndengo lobby éducation wana écoute la batou baye balikambo nzambe baye bakimbangista za nani ozomona mususu omona zo kokakoya na paroisse te mais à partir à ndako na ye à partir à téléphone na ye azo tambola zo kende musika conduire 3 heures du temps a téléphone azo yokanzela mubimba wana échanger ndenge ya kotala makambo lobi kuna lelo na 3 egalange commande ngo makambo na pesi to bayana makambo faut yoka ba témoignage. Parce que bato 3 babenga nga ebele fo yoka ba témoignage. Bato wana baza kolanda. Ko esengi ke bato bazo comprendre makambo ngo bien ba éduquer pe bandeko mosusu. Wana en tout cas et vous allez loko moko ya malamu. Oyo biso étant que bana papa Simo Kimbango toko contribuer na likamoko. Donc pendant nga toko succès la wana toko lobake papa Pierre Kiakala en tout cas yonde mutu ozako ya ko dévier. Et bateau ba yebiye boko misela ye message naza sira ko talango na kolandango et boko misela message que izaleli oyo yango biso za ko dénoncer et na ba o pe boza lokola ye boye ba ke tango bino bozo bima public to kolanda kaka public parce que toza bana mikete nena lobi awa ba papa Benasilu aja ba papa Benasilu ba papa Luntadila na âge à 22 ans. Biso ba 22 ans les a fois D.
Donc toza bana mikete na âge à 22 ans basali makambo basali wana batelemi pona makambo lingomba babundi faut to respecter bango ozomona biso tosali kuti loko mokote tozaka baté ba polémique tozaka baté ya soki ndenge nini tosali rien donc sikoyo tokoki pe ko sala likambo donc papa Pierre Kakala faut zala na respect et pas ya bato ko sala déclaration moko ozana contrôle ya likambo zo sala te faut zana respect. Donc, bo benga ye, bo solana ye, et voilà. Nakasi kuna toko suka kuna en tout cas, merci mingi na bandeko bolanda biso partout. Et to suka sawana ba.